Comédienne Martini Mosantu. Comédienne na biso ya tongo. Comédienne na biso oya sekisaka ebele ya bato. Comédienne Mosantu o aboya choko. Comédienne Mosantu aboya rando. Comédienne Mosantu alobi nga na ye na nga na théâtre pona musala après musala c'est fini. Eza bongo. Toye kolala kolamuka la famille na ba dossier ya minene. Ba dossier ya somo, ba dossier concernant Martini Mosantu na mwana na ye. Congo na biso ezaka Congo ya ba problème, Congo na biso ezaka ka Congo ya makambo. Kande bandeko mosusu ba yebisaka biso mama Etoiline eza pasi kozala star na mboka na biso. Oui, bien sûr, eza pasi. Na Congo soki oza star yebaka keno okofingama, okosabolama, bato bakoloba nyonso o balingi baloba. La famille, dossier ezali. Tolanda nanu mwa sport na biso. Ya sika eye, ya kitoko eye, Glade Beauty, ayeli bino masolo, masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso, pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours, papa azala makasi, mama azala na baposa, sikoyo, na Glade Beauty, masolo ya kitoko ya baposa ezali. Pona bandeko mosusu, oyo bazo nyokwa makasi na oyo etali makambo ya posa, ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty, bisika masolo ya kitoko evandi. Pona o etali makambo ya poso, ozana ba bouton, ozana ba tache, ozana ba tampon, en tout cas, benga Glade Beauty bandeko nanga, kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contacte na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa ba produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Kande to continue bongo la famille toyaki kolala kolamuka na dossier ya Martini Mosantu concernant mwana na ye. Martini Mosantu biso nyonso toyeba ke abotaki mwana na kibo jeunesse batiaki ezemi. Mobali na ye penza liboso ya vie, kolinga na ye ya liboso na zemi bayaki kotia ye. Eza zemi moko emema penza pasi pe mawa na famille na bango. Histoire wana biso nyonso tolanda. Martini Mosantu abeta lisolo ndenge tango papa na bango ayoka sango wana, papa na bango akokaki te akweyaki ti papa na bango ayaki kokufa. Sango ya komona mwana na ye, mwana muke âgé de 16 ans, baya kotia ye zemi. En tout cas, la plupart ya ba parents esalaka bango bien te, ezalaka penza pasi. Lelo toza na dossier wana te ya papa na ye, que son âme repose en paix. Toza na dossier ya mwana na ye. Martini Mosantu na mwana na ye. Mwana ya Martini Mosantu azalaka na compte na ye ya TikTok. Pona bandeko mosusu ba olinga kokende kuna pe kosabone ozala toujours malamu. Atiaka mo ba video na ye, akendaka na ba orphelinat, mwa ba nzembo to omona er mosusu azoyemba. Allez, er mosusu pe aza mwana star quand même. Akomaka na bata moko omona kandisi mwa photo na mama na bango, atie yango na post na ye, atie yango na Facebook na ye, atie yango na ba stati kande ezalaka mama na mwana bakandisi photo.
ya kokamwa pe ya pasi pe mawa ezali ke ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Congolais comme azaka mutu oyo alingaka na ye problème, ata bisika problème eza te, Congolais alukaka ka problème. Toye kovanda tomonaka ba photo ya mwana ya Mosantu, Martini Mosantu plutôt, ayaki kokangisa photo na mwana na ye. Ba photo obo omona likolo eza bongo Martini Mosantu na mwana na ye ba oba yebaka mwana ya Martini Mosantu te. Tango baye komona photo wana, il y a de ces personnes. Et d'ailleurs, ba message ezokomamake Martini Mosantu et sa fille. Martini Mosantu na mwana na ye ya mwasi. Mais bato bazoya bazoloba ke non, mwana wana akoki kozala mwana ya Martini Mosantu te, mwana wana aza mama na ye. Tala niveau ba Congolais mwana wana aza mama na ye. Bato mosusu bazokende koloba ke non, wana aza ya Martini Mosantu akoki kozala mwana ya Martini Mosantu te. Eloko salinga pasi eza komona combien ya bato baofinga mwana wana ke aza mwana ya bien te, aza kitoko te, mwana wana ifo akende bakatisa ye nzoto azongela kibo mwana po azomona na neti aza mukolo ya Martini Mosantu. La famille tomeka nanu kosolola bandeko na biso o basi babota, eske bozali awa ba o nyonso penza babota bana, eske bozali bino bobota bana na bana na bino bobota soki kaka muto alibanda aya kofingila yo mwana keno mwana na yo aza elongi mabe, yo mama to papa okoya kosepela, tosepelaka te. Ata soki aza ndeko ya famille aye kaka ata na bablague nga kutu ekosimba te na bana na nga nalobaka yango chaque jour. Ataka na bablague apamba alobaka tala elongi mabe, mama nyonso to papa nyonso envers bana na ye asilikaka fort. Mwana Martini Mosantu asalaka bino nini po boyaka kofinga mwana wana? Mwana wana penza asala bino nini po boyaka kofinga mwana wana? Epi tango bolobaka ke non Martini Mosantu amema ye bakende kokata ye nzoto, soki ba nzoto na bino bakati ezalaka mutu nyonso tu o azalaka prête ya kotia bomoi na ye na riska koloba ke non nyonso ekokoma ekoma, eza mutu nyonso tu. Martini Mosantu aza na famille ya papa ya mwana ya Mosantu ezalaka
eza eloko ifo toyeba. En plus mwana wana aza lisusu mwana moke te, asi akoli. Asi akoli, aza lisusu mwana moke te. Donc na ndenge aza boye, toyebi biso nyonso deja mwana soki akokisi 18 ans, eza na ba décision mosusu oyo ye moko akozwa. Bino ba parents bokoriente ye. Na age ya mwana wana, Martini Mosantu alamkaka na tongo keno tokende na Turquie bakende okata yo nzoto. Siko boyebisanga nanu. Martini pour le moment azaka na mwana wana. Kande bo oloba awa bakende okata mwana wana nzoto. Soki lelo batie kokata ye nzoto mwana wana akufi. Bino bokoya kobotela Martini Mosantu mwana mosusu. Boyebisanga nanu. La famille. Totikaka kozwa ba décision na ba place ya ba vie ya batu. Izalaka bien te. Eloko oyo kolinga te ke basalela yo te kosalela ngo mutu mosusu te. C'est vraiment important. Martini eza mwana na ye, eza vie ya mwana na ye. Soki ye moko amoni keno mwana na ye aza munene. Mwana na ye azo sepelisa ye te. Mwana na ye aza boye mati ekiti. Ye moko botika ye Martini Mosantu ye moko azwa ba décision na ye. Biso toza banani to ya kotelema na vie ya Martini Mosantu kenon ndenge eza boye yo Martini zonga boye sala boye na mwana. Esalemaka te. Et puis mwana ngo bokoya kofinga ye à l'occasion de quoi? Na ba famille na biso. Combien ya bana o toza na bango bana moko ya minene. Toyaka kolobela bango ou bien bozo ya kofinga mwana Martini Mosantu parce que aza mwana star ya mboka na biso. Parce que mwana wana boyebi eke no mama na yaza star, mwana wana aza lisusu na droite ya koya ko poster photo. Mosusu tondimelaka batu ka ndenge bazali. Tondimelaka batu ka ndenge bazali. Soki lelo ya de ces personnes lelo bakomi komi boma. C'est parce que bino batu a réseaux sociaux bokomi kolekisa. Parce que bino batu bokomi kolekisa na ba commentaire na bino. Mwana wana nalandaka ye na sepelaka penza za na mungongo moko kitoko. Soki azo yemba banzembo na ye, bo mona batu na ba commentaire façon bazo finga mwana wana. Vous se met au juste quoi dans la tête ya mwana ya Martini Mosantu. Eza nini obo tia na mutu ya mwana wana. S'il vous plaît, tozalaka quand même na ba limite. Tozalaka quand même na ba limite. Ata soki biso ba Congolais mokili mobimbe yebi ke ba Congolais bazalaka wana bazalaka ba champion pona mafinga, mais quand même tozala na ba limite s'il vous plaît. Soki boza na besoin ko kende ko finga, bo finga ka se star na bino Martini Mosantu. Mwana na ya tikala kozala star na bino te. Pourquoi boko koma tina niveau ko kendaka ko finga mwana wana? Yango bomona ka bana mosusu akoki ko vanda boye azoko kalisusu te ake ko miboma. Alobi mokili lingite batu ba oseka kanga batu ba ochola kanga. Ye wana se meki luison. Ye wana lelo na se ya mabele. Kaka pona comportement ya biso ba Congolais, pas seulement batu ba osala ba émission na ba réseaux sociaux, mais vous autres batu obo komantaka. Ba commentaire na bino boye ba kate ndenge nini ekotaka na mozindo na ba via batu. Soki yo nzambe akela yo bien. Ya yo nyonso na nzoto na yo eza bien. Komisa nzambe, gloire au Seigneur. Mais que cela ne te donne pas le monopole ya kobandaka koyaka kofinga ka batu mosusu. Non. Et puis ça yo monopole te. Nasi ya mokili oto yebi kake no mutu na nzoto na ezala kana eloko moko o nzambe penza atiake ata soki oza kitoko ndenge nini ezaka na mwa eloko moko o batu bakoki kofingela yo. Totika kofinga baninga. Eza bien te. Congolais na munoko na ina makanishi na ezala kaka kofinga mwana wana azosala bino nini. Botika mwana ka ndenge azali. Eza ndenge nzamba kelaye. Eza ndenge nzamba a forma ye. Biso ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa zala makasi mama zala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa
baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonio kwa makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty baformation mpe ya makasi mpona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na mosala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres mpona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numero oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomitungisa te totindaka na biso produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na banimero na biso kaka ndenge esengeli. Comédienne Martini Mosantu, comédienne na biso ya tongo, comédienne na biso oyo asekisaka ebele ya bato, comédienne Mosantu o aboya choko, comédienne Mosantu aboya rando, comédienne Mosantu alobi nga na ye na nga na théâtre pona musala après musala c'est fini eza bongo toye kolala kolamuka la famille na ba dossier ya minene ba dossier ya somo ba dossier concernant Martini Mosantu na mwana na ye Congo na biso ezaka Congo ya ba problème Congo na biso ezaka ka Congo ya makambo kande bandeko mosusu bayebisaka biso mama Étoiline eza pasi kozala star na mboka na biso oui bien sûr eza pasi na Congo soki oza star yebaka keno okofingama okosabolama bato bakoloba nyonso o balingi baloba la famille dossier ezali tolanda nanu mwa sport na biso ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonio kwa makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty baformation mpe ya makasi mpona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na mosala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres mpona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numero oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomitungisa te totindaka na biso produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na banimero na biso kaka ndenge esengeli. Kande to continue bongo la famille toyaki kolala kolamuka na dossier ya Martini Mosantu concernant mwana na ye
Martini Mosantu biso nyonso toyeba ke abotaki mwana na kibo jeunesse batiaki ezemi mobali na ye penza liboso ya vie kolingana ye ya liboso na zemi bayaki kotia ye eza zemi moko emema penza pasi pe mawa na famille na bango histoire wana biso nyonso tolanda Martini Mosantu abeta lisolo ndenge tango papa na bango ayoka sango wana papa na bango akokaki te akweyaki ti papa na bango ayaki kokufa sango ya komona mwana na ye mwana muke âgé de 16 ans baya kotia ye zemi en tout cas la plupart ya baparents esalaka bango bien te ezalaka penza pasi lelo toza na dossier wana te ya papa na ye que son âme repose en paix toza na dossier ya mwana na ye Martini Mosantu na mwana na ye mwana ya Martini Mosantu azalaka na compte na ye ya TikTok pona bandeko mosusu baolinga kokende kuna pe kosabone ozala toujours malamu atiaka mo ba video na ye akendaka na ba orphelinat mwa banzembo to omona er mosusu azoyemba ale er mosusu pe aza mwana star quand même akomaka na bata moko omona akangisi mwa foto na mama na bango atie yango na post na ye atie yango na Facebook na ye atie yango na bastati kande ezalaka mama na mwana bakangisi foto ya kokamwa pe ya pasi pe mawa ezali ke ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty baformation mpe ya makasi mpona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na mosala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres mpona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomitungisa te totindaka na biso produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na banimero na biso kaka ndenge esengeli Congolais comme azaka mutu oyo alingaka na ye problème ata bisika problème eza te Congolais alukaka ka problème toye kovanda tomonaka bafoto ya mwana ya Mosantu Martini Mosantu plutôt ayaki kokangisa foto na mwana na ye bafoto oyo boomona likolo eza bongo Martini Mosantu na mwana na ye oyo bayebaka mwana ya Martini Mosantu te ntango baye komona foto wana il y a de ces personnes et d'ailleurs message ezokomama ke Martini Mosantu et sa fille Martini Mosantu na mwana na ye ya mwasi mais bato bazoya bazoloba ke non mwana wana akoki kozala mwana ya Martini Mosantu te mwana wana aza mama na ye tala niveau ya bakongolais mwana wana aza mama na ye bato mosusu bazokende koloba ke non wana aza ya Martini Mosantu akoki kozala mwana ya Martini Mosantu te eloko esalinga pasi eza komona combien ya bato baofinga mwana wana ke aza mwana ya bien te aza kitoko te
mwana wana il faut akende bakatisa ye nzoto azongelaki bomwana po azomonana neti aza mokolo ya Martini Mosantu. La famille tomeka nanu kosolola bandeko na biso oyo basi babota eske bozali awa ba oyo nyonso mpenza babota bana eske bozali bino bobota bana na bino bobota soki kaka moto alibanda aya kofingila yo mwana keno mwana na yo aza elongi mabe yo mama to papa okoya kosepela tosepelaka te ata soki aza ndeko ya famille aye kaka ata na bablague nga kutu ekosimba te na bana na nga nalobaka yango chaque jour ataka na bablague apamba alobaka tala elongi mabe mama nyonso to papa nyonso envers bana na ye asilikaka fort. Mwana Martini Mosantu asalaka bino nini po boyaka kofinga mwana wana mwana wana penza asala bino nini po boyaka kofinga mwana wana. Epi tango bolobaka keno Martini Mosantu amema ye bakende kokata ye nzoto soki ba nzoto na bino bakati ezalaka mutu nyonso tu o azalaka prête ya kotia bomoi na ye na riska koloba keno nyonso ekokoma ekoma eza mutu nyonso tu. Martini Mosantu aza na famille ya papa ya mwana ya Mosantu ezalaka eza eloko foto yeba en plus mwana wana aza lisusu mwana mukete asi akoli aza lisusu mwana mukete donc na ndenge aza boye toyebi biso nyonso deja mwana soki akokisi 18 ans eza na ba décision mosusu oyo ye moko akozwa bino ba parents bokoriente ye na aja mwana wana. Martini Mosantu alamukaka na tongo keno tokende na Turquie bakende okata yo nzoto siko boyebisanga nanu Martini pour le moment azaka na mwana wana kande booloba awa bakende okata mwana wana nzoto soki lelo batie kokata ye nzoto mwana wana akufi bino bokoya kobotela Martini Mosantu mwana mosusu boyebisanga nanu la famille totikaka kozwa ba décision na ba place ya ba vie ya batu ezalaka bien te eloko oyo kolinga te ke basalela yo te kosalela ngo mutu mosusu te c'est vraiment important. Martini eza mwana na ye eza vie ya mwana na ye soki ye moko amoni keno mwana na ye aza munene mwana na ye azosepelisa ye te mwana na ye aza boye mati ekiti ye moko botika ye Martini Mosantu ye moko azwa ba décision na ye biso toza banani to ya kotelema na vie ya Martini Mosantu keno ndenge eza boye yo Martini zonga boye sala boye na mwana esalemaka te et puis mwana ngo bokoya kofinga ye à l'occasion de quoi na ba famille na biso combien ya bana oyo toza na bango bana moko ya minene toyaka kolobela bango ou bien bozo ya kofinga mwana Martini Mosantu parce que aza mwana star ya mboka na biso parce que mwana wana boyebi eke no mama na ye aza star mwana wana aza lisusu na droit te ya koya koposte photo mosusu tondimelaka bato ka ndenge bazali soki lelo ya de ces personnes lelo bakomi komiboma c'est parce que bino bato ya réseaux sociaux bokomi kolekisa parce que bino bato bokomi kolekisa na bacommentaire na bino mwana wana nalandaka ye nasepelaka mpenza azala na mongongo moko kitoko soki azoyemba banzembo na ye bomona bato na bacommentaire façon bazofinga mwana wana. Vous semez au juste quoi dans la tête ya mwana ya Martini Mosantu eza nini o botia na mutu ya mwana wana s'il vous plaît tozalaka quand même na balimite ata soki biso bakongole mokili mobimbe yebi ke bakongole bazalaka wana bazalaka bachampion na bachampion mpona mafinga mais quand même tozala na balimite s'il vous plaît soki boza na besoin ya kokende kofinga bofingaka se star na bino Martini Mosantu mwana na ye atikala kozala star na bino te pourquoi bokokoma tina niveau ya kokendaka kofinga mwana wana yango bomonaka bana mosusu akoki kovanda boye azokoka lisusu te ake komiboma alobi mokili elingi te bato baosekaka nga bato baotsolaka nga ye wana semeki luison ye wana lelo na se ya mabele kaka mpona comportement ya biso bacongolais pas seulement bato baosala bémission na baréseaux sociaux mais vous autres bato oyo bookomantaka
ba commentaire na bino boyebaka te ndenge nini ekotaka na mozindo na bavie ya bato. Soki yo nzambe akela yo bien, ya yo nyonso na nzoto na yo eza bien, komisa nzambe, gloire au Seigneur. Mais que cela ne te donne pas le monopole ya kobandaka koyaka kofingaka bato mosusu. Non. Epesa yo monopole te. Na si ya mokili oyo toyebi kaka no mutu na nzoto na ezalaka kaka na eloko moko oyo nzambe mpenza atiake, ata soki oza kitoko ndenge nini eza kaka na mwa eloko moko oyo bato bakoki kofingela yo. Totikaka kofinga baninga eza bien te. Kongole na munoko na ye na makanisi na ezalaka kaka kofinga mwana wana azosalaka bino nini. Botika mwana ka ndenge azali, eza ndenge nzambe akela ye, eza ndenge nzambe aforma ye. Biso ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément, esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na ba bande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa ba produit na biso bomi tungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli.